Le quota, il y a prophète Francis Joël Tantou et le frère Michel Bakenda et Bimina Poissa, na fausse prophétie na bango ya manque on a sur Gianni. Nzamba Lola abimisi bango na Poissa. Nzamba Lola sambwisi bango. Binomo Bolanda, le quota na bango oyo qui préparé na Francis Joël, Michel Bakenda, na Gianni, na 4 églises en pleine culte et on se retrouve tout juste après. La personne dont je parle, je suis en train de voir un numéro plus 243 82 058 63 69. Est-ce que c'est son numéro? Oui, oui. Je vois aussi un deuxième numéro plus 243 98 578 28 02. Sont ces deux numéros. Le Gianni dont je parle là, je le vois avec les baguettes de drum. Soit il est avec vous au Congo, soit je ne sais pas aux États-Unis, mais c'est quelqu'un vraiment que je vois qui est en train de jouer à la batterie. Il est ici à Kinshasa. Il est ici, il est dans la salle. Il est dans la salle? Yes. Passez-lui le micro. Alors que je suis en train de parler, s'il vous plaît, emmenez-moi le micro auprès du frère Michel Bakenda. Il y a une bonne nouvelle que Dieu apporte en sa direction. Yes, c'est bon. Avance, prophète. Frère Michel, que Dieu te bénisse. Cette année sera une très glorieuse année pour toi. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire que de toutes les années d'humiliation que tu as connues, Dieu a décidé que ce soit cette année l'année de la restauration totale de ton ministère. Est-ce que le frère Michel est en train de bien m'entendre? Oui, oui. Oui, très bien. Je suis en train de confirmer et je veux qu'il dise Amen fort à ce que je dirai et que toute l'Église le dise. La saison de son mariage est enfin arrivée. Amen. Et comme signe que Dieu me donne, Dieu me dit, il y a un homme à tes côtés qui va être un grand financier de ton ministère. Et cet homme-là, il doit être en train de travailler avec toi. Et cet homme doit s'appeler Gianni. Gianni. Yes. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un qui s'appelle Gianni. Je connais. Ok. Gianni, mais j'entends aussi quelques personnes l'appeler Aigle. La personne dont je parle là, la personne dont je parle, je suis en train de voir un numéro plus 243 82 058 63 69. Est-ce que c'est son numéro? Oui, oui. Je vois aussi un deuxième numéro plus 243 98 578 28 02. Ce sont ces deux numéros. Ça, c'est deux numéros. Le Gianni dont je parle là, je le vois avec les baguettes de drum. Oui, oui. C'est bien. Soit il est avec vous au Congo, soit je ne sais pas aux États-Unis, mais c'est quelqu'un vraiment que je vois qui est en train de jouer à la batterie. Il est ici à Kinshasa. Il est ici, il est dans la salle. Il est dans la salle. Yes. Passez-lui le micro. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Ne vous habituez pas au prophétique. Mon père prophétise à partir de Paris, il ne voit même pas. Waouh! Shalom frère Gianni. Shalom papa, Qui s'appelle Maman Brigitte. je connais beaucoup de maman Brigitte. Hein. D'accord. Maman Brigitte attachée à papa José. Papa José c'est mon père. Kabemba wa Kabemba. Ouais, c'est ça. Avance, Daddy. Le Dieu des esprits des prophètes me dit de te dire, Yes. aujourd'hui, il renverse tous les hôtels. Amen, Tous les hôtels de l'ennemi au niveau du Bandundu. amen, c'est ça. Parce qu'il y a un esprit au niveau de Bandundu. D'accord. Les revendications de Bandundu, aujourd'hui, en cette nuit, sont en train d'être renversées par l'autel de la croix de Amen, Jésus-Christ. amen. D'ailleurs, quand je parle de papa José, il y a un nom que les gens ne connaissent pas de lui, papa Lofo. J'entends, on l'appelle Lofo, c'est pour les intimes. Il n'y a que les intimes qui l'appellent Lofo. C'est ça. C'est à partir du travail parce qu'il travaille au Massafro. Il est ancien, c'est pour cela bah, c'est Kumbo Yellow Fobo. L'Esprit de Dieu me donne ce détail pour te montrer qu'il est actuellement maintenant dans votre maison parce que la situation de votre famille est en train de changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où je suis en train de te voir en train de peindre et de repeindre une maison et de placer les histoires dans la maison. C'est Il y a ça. une option Amen. sur toi pour la décoration intérieure et pour le sens artistique des choses.
Amen. C'est ça, Père. Dieu dit qu'il va te bénir avec des millions, des marchés que tu vas avoir même au niveau de la présidence. Amen. À partir de Papa Michel Makenda. Papa, pour Je compléter. répète. Papa, s'il vous plaît, pour Papa compléter. Michel Makenda est une bénédiction pour toi. Il y a des marchés qu'il va t'ouvrir auprès des personnes riches qui ont de l'argent. Et je te vois en train d'ameubler, d'arranger leur bureau, d'arranger leur maison. Et tu travailles avec lui pour arranger les choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa, s'il vous plaît. Ça fait plus ou moins 2 ans, je le vois dans la décoration. Et je lui ai toujours dit que Dieu m'avait mis à cœur de créer une société de décoration avec lui. Waouh! Et ça fait 2 ans que j'ai toujours reporté et négligé ça. Et je lui ai plusieurs fois promis de le soutenir financièrement et je ne l'ai jamais fait. Et là, ça m'interpelle et je suis choqué. Pendant qu'on est en train de parler là, Michel Makenda, de la même manière que Jésus a appelé David prophète, Dieu est en train de te oindre de l'onction prophétique parce que le destin de beaucoup de gens se trouve dans ta bouche. Amen. Gianni que tu touches là, Gianni que tu touches, je vois dans 3 ans, il aura 42 ans. Lorsqu'il aura 45 ans, il aura des millions dans ses mains. Amen. Et le Saint d'Israël est en train de me révéler, parce que je suis en train de vous suivre en direct maintenant. Le Saint d'Israël est en train de me révéler, à part ce soir, quand vous serez en train de louer, il sera en train de jouer au drum. La sorcière de leur famille va tomber avant le mois de juin. Amen. On va Amen. enterrer une femme qui est dans la sorcellerie. Parce que je vois dans mon esprit 11 ans passés, ils avaient perdu une de leurs sœurs. Oui, c'est ça. Et même pour me rapprocher, je vois en 2024, il avait perdu une de ses sœurs. C'est ça, Père. Elle était morte à l'âge de 46 ans. C'est ça. Elle s'appelait Fanny comme gagné, ni comme gagné, ni C'est gagné. ça. Fanny Maman, c'est ça. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire, pendant que vous serez en train de louer et d'adorer, la victoire va entrer là où nous sommes en train de parler dans sa famille. Amen. Le cycle de la mort est en train de s'arrêter. Quand vous serez en train de louer et d'adorer maintenant. Ah, je crois bien que beaucoup de Rolanda bien aimé dans le Seigneur. Nayami ba appel mingi la fois passée. Ba oya pofinga, ba oya au côté là. Beaucoup de chrétiens ba aventuriers ou ba komi ba fanatiques. Tozo tangela bino. So ya ba faux prophète. Michel Makenda yepa bumizela. À côté na lokolo ya ba faux pasteur ya ko fabriquer ba fausse prophétie. Nyonso wana avec quelle idée? Ya ko sa l'église, ya ko comme prophète. Kopé sa prophétie moko et la kiste ko kobi prophète. Non, bolongola ide bo sara na nzambe te. Apes-moi parole de connaissance na mo na makambo etali bale. Ta musu penza matika ko lobela ete. Nzama kata akota na makambo ya foot te. Mais baloisir te. Alobi na kaka par hasard étape JSP ko ki sami toke coupe du monde. Ye wana koti na lokolo ke akoma prophète Francis Joël Asako pona yeke azo koma prophète kala mingi te beaucoup mona nzamba zo mona bino nzamba zo tala bino le pécheur ne restera pas impuni oyo zo sala oyo bozo sala nzamba ko frapper bino bolinga te bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima nango toya koloba ke nzamba boye to kwaye lisusu wapi na manso zo sa biso elongo na pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens Domo depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Un grand merci na bino nyonso bozola na biso de partout bino bozola na biso kota la chaîne na biso, s'abonner massivement, kota s'abonner puis activer cloche ya notification na chaîne na biso la voix céleste nzela lola kandi mozola na biso wana kota activer cloche à notification. Partagez cette vidéo, panza vidéo partout, dans les réseaux sociaux surtout, panzango, dans les groupes, tinderan, ba amis, connaissances, nos ba proches, ba ninga, ba ndikope, ba camarades na yo, et que vous allez bien, makas bien aimé dans les seigneurs, au koto s'abonner, activer cloche à notification, Zama Lola, Akomona Bino,
partagez, aimez la vidéo, veuillez partager cette vidéo, aimez la vidéo. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simana otoya kolobake nzamba boye, to croyez, les soit pinamaso, azosa la biso, to continue à sujet, il y a émission na biso, il y a pourquoi de l'eau à faire, fausse prophétie, manque on en a quatre églises, il y a Francis Joël, et l'eau que Kamousi biso, nan de comme Michel Bakendo yo, to bana comme on a sérieux, abimakina, bonzambe nyon surtout, et l'obédi na ye, humilité na ye nyon surtout, donc azalaki nango na ba critère, ba qualité, belé o ke ba chrétien, et belé bazaki nango te, mais ndeko na comprendre te, ezani élévation, et bonisi ndeko nzela, ou comment, je ne sais pas. Après prophétie, tout le monde y est, ayami prophète Francis Joël, na bureau na zo présenté bureau na ya kito bazu pe ba publier et ko servir na église corps de Christ ning. Mo ki ba mona ke Michel azana bureau kito, Michel azana ba secrétaire, azana katia bureau, azali organisé ou comment? Qu'est-ce qui se passe avec vous les artistes et musiciens chrétiens? Les ali mawape passe na makamtozo mona na église ya Congo. Ndeko na biso bandaki bien na nyanga bungisio nzela. Bible zolobake na yebi ba œuvre na yo, na yebi misala na yo, na yebi bo na tangela bino verset, mais nzambe na suka zoba, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bolingo yo ozala nango depuis kalotua bolingo ba Michel Bakendo baba ko ya na ba émission na biso na galerie présidentielle. Ozo sentir un homme de prière. Ndeko yazo ba bosolo, ndeko azo tamona ko ba nzambe. Bolingo wana bandeko ba bungison. C'est comme si ba musiciens chrétiens ebele ceux qui battent na faible commencement, ceux qui bazali na se, batali na passe, bazali na souffrance. Lorsque nzamba tomoli nanu bango te okomona ke bazoluka elongi ya nzambe butu moyo bazotamona kobanga nzambe. Bazo la volonté ya nzambe. Une fois que ce qui nzamba pamboli bango, apesi bango lipa, alongoli bango na nzala, alongoli bango na minyoko, alongoli bango na pasi. Babungizela nzambe complètement. Orgueil elati bango, baposa nzoto elati bango, vie ya kindumbe elata bango, parce que bakomi kopona mwa eloko mwa mbongo. Ebele batamula na kobanga nzambe parce que nanu bazuite oyo ke bazoluke pa na nzambe. Ebele bazotamula na crainte de l'Éternel na vie de prière parce que nzamba lola na pamboli bango te. Nanu bazui oyo bazosenga na nzambe te. Une fois que ceux qui bazui yango babaluke ni nzambe. Une fois que ceux qui bazui yango babwakisi nzambe. Bazongeli vie ya masum, bazongeli vie ya kindumba, vie o babana ko sate, on dirait bakomi ko se rattraper nango parce que nzamba pamboli, apesi-moi eloko, apesi-moi gloire, tikana profiter, tikana mina masanga, tikana bimana pasi, tikana escroquer, tikana koma orgueil, na koma lolendo, ndenge ba musicien ebele bazabongo. Ba musicien ebele bayeba ko maîtriser gloire ya nzambe te. Ba musicien ebele ba miye baka ko maîtriser élévation au kenzama pesa bango te. Ce qui nzama pamolo bamba komi okota na bikota kota. Ba komi ko sala bisala sala. Ebele nzama koma ko regretter ndenge tombola bango. Ebele nzama koma ko regretter ndenge a éleva bango. Lelo tozala bina ba musicien. Ebele bazoli na ba succès. Ba sali ba succès mais souka na bango ezane misusu bazoyo kana te lelo. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu aussi, Oyakikisaka. Il est le Dieu Okalongola Kaba pauvre, a commis si bango bazui. Les mêmes Nzamazoa bazui, a commis si pe bango, ba pauvre. C'est ce que vous oubliez. Michel Abandara Boyete. Michel, c'est notre frère. Et Abongin, c'est là. Toujours retrouver le sous Michel Oyalibosote. Michel Yalelo. Na oya lobby, il y a pas 2014 que tu vas écouter na ba émission. Tozongi sim tozongi ka 2014. Tozi Michel à 2014. Na Michel à Lelo, c'est deux personnes différentes. Bible zoloba, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les.
Ce au côté de l'église, au moment que Bamakamo bazo saiza ki bonzambe, au côté ko telemelango, eza nanzele te ko telemanto yo pozu ka je. Michel ayebi ke Jani oyo tindenge ke prophète Francis Joël azo sakula bimiso nge ke ayebi Jani te liboso caméra. Michel ayebi ke Jani oyo azali pire petit ya prophète Joël Francis tant. Michel ayebi ke Jani wana musicien na ye oyo abeta drum na groupe na ye azali mondimi ya prophète Francis Joël abeta kapé drum na église à Francis Joël. Tous les artistes et musiciens au monde que bayembaka ba travaillera na ba musiciens chrétiens ba utara na ba église na bango bazana ba église na bango ba sambelaka ndenge moko na Jani botu na bandimi ya église oyo ya prophète Francis Joël bayebi Jani très bien ngana yebi mwana mobalo na kata église ya Francis Joël. Francis Joël a donné un numéro na ya téléphone ba benga na kazali proche na puis petit na ye abeta kadrum na église à Francis Joël azali ba chante ba musicien ya église à Francis Joël. À ma grande surprise, j'ai été étonné. Il y a comment que Francis Joël a bimisé là azo sakula bimisé net que ayebi été ah nazo mona ndeko moko après ça numéro de téléphone vous blaguez avec l'Éternel bien mais ni beaucoup qu'on rabaisser nzambe na niveau hein nzambe na bonzambe na atala ba makambo suste ya Congo te ya mboka te ndenge ni baso boma biso ndenge ni mboka ekene bien te neni tozo tamola bien te neni toza na ba difficulté na banzala na minyoko ndenge ni ba criminel bazo boma tongo midi poko kotona ese bazo boma tozali bien te na mboka nzamba ya ko s'occuper na makambo biso peuple tozo zela te ah boya ko rabaisser nzambe ke apesa tina numéro de téléphone na yoka pe Michel yoka Michel Bagé oui ya solo papa Francis je vais la trouver 09 peut-être patata deuxième numéro na 081 église gagne et un spectacle one ezali spectacle ezali nzambe te oya zoloba lorsque l'esprit de Dieu parle pour ressentir présence en Nzambe, pour ressentir atmosphère échangée, pour ressentir beaucoup de niveau. Oyo et les cas qui na église à Francis Joël ezali ba spectacle, ezali lokuta mankiona pour la mokili ba mona ba chabisoka. Mais ceux qui bolingi kotika ka ba makamote, Nzambe oana oya frappaka. Nzama ko frapper bino. Toza awa se pour bientôt. Ba oyo ba banda ba makamoyo ba suka ndenge nini. Francis Joël a dit premier prophète, c'était que aïe la biso ba fausse prophétie, ba manque on a quatre églises, ba spectacle. Et il y a eu d'autres prophètes ba memango, ba salango, ba souka mabe, ba kufa ba maléré, ba souka ba maléré. Les péchés, les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur notre sort. Mabe comme la ba misusu, était yabi non. Ce qui yo elingi ke olingi ka côté ya maté ozomona ke mabe salamaka pona ba misusu malé wane komela ka bango yo ekomela ote bango pe babana ko boule ko passer bongo lorsque tu es en bonne santé tu es en forme ozomona on que mabe ozo sa pas nzama mazo beta karaté nzama mazo mona nzama mazo tala il y a les péchés que soko simbi otumori kanda ya nzambi olingo linga te nzama ko frapper yo il y a d'autres péchés qu'on simbate. Ce qu'on simbi ba péché wano tumbo di kanda ya nzambi. Nzama ko frappé yo. Le no bazo bete lo ma boko bozo sa ba spectacle l'église. Bazo be oh daddy professeur daddy localisme bona. Bazo bete lo ma boko zo gloire ya mokini. Ya balobaka. On rit ensemble mais on pleure seul. Moko les ali tango nzama ko beto koma kolela. Okosima mutu bakozala te public wana ba o bazo betelo maboko na interprète na yazo bake papa depuis France depuis Europe azo mona les oiseaux de même plumage les pécheurs que vous êtes et bientôt là vous serez frappés par la colère de l'Éternel parce que oh bozo sera trop c'est trop na église corps de Christ beaucoup mo aussi ça bandi medele bolongo bango guya ko sambela hein. Mais l'église n'est sérieux dans ma camaboéko salam. Hein? Église de Francis Joël, est-ce qu'il y a des chrétiens qui battent la Bible, qui battent la Bible? Ma belle mine na kata ba église na biso bandi mine ba koka rotanga Bible te. Bazo kosa bango ndenge balingi bazo manipuler bango ndenge balingi. Hein?
Michel ayebaki très bien que Gianni oyo assemble l'église, il y a prophète Francis Joël, Adali proche na ye. Ndenge ni yo na proche na omo petit mo tinda bo na boye. Va maintenant Michel Baké na ya robeta ba contacta ki Gianni. Yebisa Michel aya na église. Que Francis Joël a na numéro na été. Tinanga Francis Joël azo sakola. Oh dadi aza na poto, papa na biso na poto na musika. Ta musu aza na poto ta na yeka na kina église ta batami. Oh lelo to beta bo moto to ningisa ba réseaux sociaux. Bien si boko ningisa ba kolobela bino. Mais suka na bino ezali. Suka na bino ezali. Na bandimi o bazo beta maboko. Des aveugles qui sont connus par un autre aveugle. Bino nyonso boko na kata libulu, boko ya na trou. Et vous serez tous frappés par la colère de l'Éternel notre Dieu. Wana Francis Joël azo sakola. Oh, nazo mon numéro wana zo février numéro ya Gianni na téléphone. Téléphone no babenga naka. Atali 09 97 bon abo apesi 081 47 apesi azo tala na téléphone. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais boyeba ke sort na bino ezali. Vous avez blasphémé contre mon nom santo. Boyeba ke sort na bino ezali. Hein? Nini ba prophète bozo banga lisusu nzambe te. Bozo ba jeune na bino ba lokuta na bino ki manque na bino bokotisa na kata église bozo banga nzambe te. Eza mawape passe. Lorsque un groupe de gens soit disant ba chrétien, ba pasteur, ba prophète, ba misère chrétien, ba sangani pona kokosa na komo ya nzambe. Ba yebi ke eza mabe mais ba sali mabe wana ba bandi atakanda ya nzambe te. Bon na ba masumu mususu ne ba ko se réserver ko sala. Na ba mabe mususu o ke Bible pekisi ba ko se réserver ko sala. Mais ba ko sala ngo avec joie nyonso, rapidité nyonso, vitesse nyonso. Hein? Eza mawape passe na makambo tozomona. Gianni na Gianni na prophète Francis Joël na Michel Bakenda oyo akangi munoko aboko dénoncer que makambo esami na église ya Francis Joël ezali lukuta. Bokozala frappé. Toza awa. Bokozala frappé. C'est pour bientôt là. Nzambe ya kolobela bino hein. Nzambe ya kote ya bino. Nzambe ya kolobela bino. Bino bo continuer kana mabe. Bino bo continuer kana masumu. Bino bo continuer kana kosala na kombo ya Nzambe. Toza awa. Eloko nyonso ezali na ebandeli pe suka. Suka ba aventure nyonso bozo sala ezali. Suka ba mabo bozo sala ezali. Ebele ba se rebeller na Nzambe. Ba pandaki na Nzambe bien lelo ba se rebeller. Nzambe azomona bino, Nzambe akobikisa bino te. Bo continuer na ba manki on na bino. La colère de Dieu se déclenche contre toute impiété et injustice humaine qui retient la vérité captive. Elle est une réaction sainte au péché, notamment la rébellion contre Dieu. C'est ça. Masumoyo et memarana Oh Bible, écoute Jean Zolobake. Masumo wana zo senga. Bo prier écoute pona yangote. Bozo blasphémer contre le Saint-Esprit. Tozo loba bozo yoka mais bozo persister toujours na mabe na masumu. Conséquence ya Nzambe koye ko frapper bino. C'est ce que vous devez retenir. Gianni oyo ba yeba ni na prophète Francis Joël. Ba yeba na Michel Bakenda. Ba yebi très bien le loko ba organiser na kati église. Nzambe kala mingi te ako frapper bino pe Nzambe asi a exposer déjà bino. Bino boyeba ke biso to yebi Gianni. Bino boyeba ke to redécouvrir la vérité que Gianni a betara dum na église à Francis Joël, a d'aller proche à Francis Joël puis peut-être Francis Joël boyeba ki na Gianni on peut dire oui, ma mère, bona botala.
oya ko bena kanda ya nzambe pa maka ba makambo ba sakoli pona liwe koti na famille na bino pe komi ko lokota bande kono to ba yaya no to ba mama na yo. Deni okoko sa famille mobilo na buzo bana o yebi ke bo coopérer na Francis Joël. O ya zolo bezali manki on a bobeti molimo mon centre azolo bela été. Nzamba sa bois qui sa Francis Joël. Nzamba zo considérer Francis Joël net prophète té. Bobé na Francis Joël na mboko na ba prophétie na ba manki on azo salawana. Ada prophète na mboko na prophétie na apesa na mboko. Ba prophétie nya yenyo surtout apesa na mboko e bima ya lokuta abeta dibanda etika ko simbate. Siko bo commissaire prophète grand prophète na mboko aloba nini asala nini na mboko pour na Congo. Le lobi que Francis Joël a zanaté. Biso peuple congolais to tika na souvenir nini ya Francis Joël na makam étant que vrai prophète, grand prophète na mboko. Non. Vous pouvez comparer Francis Joël, na prophète Samuel, na prophète Élie, na prophète Moïse, na prophète Nathan, na Élisée, na Esaïe, na Jérémie. Non! Francis Joël a un niveau na bangote. Batang na prophète, batang Francis Joël. Au comparé na prophète Ote. Francis Joël a un musika. A combien de temps pas même na linzaka y a prophète oyo. Batang na prophète ba renya na mboko batang Francis Joël. Batanga ba prophète nzamba salela bango nzamba tambola na bango batanga Francis Joël to batanga Michel Bakenda oya komi ko lokaki akoma prophète à cause qu'il y a moi prophétie sur parole de connaissance moi apes oya personne est da prophétie et da parole de connaissance ou apes qui wana pour makamuke ya match to de coupe du monde mais bino bo sala na nzamba botiki na bino ka nzambe boye bokomo mona mabe malam bokomo mona masum malam bobo sani nzambe. Que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On gagne nos gloire à mon kilo, ba succès, mon kilo, ba betolo ma boko, ba monio star, ba tomolio, mais sous kanango au bungis âme na yo. Mais nous beaucoup comme ba inconscient na niveau yo. Les amis, diable a gagné esprit na bino conscience na bino ou comment? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec nos prophètes, avec nos pasteurs, avec nos artistes et musiciens chrétiens? Beaucoup de na niveau boye ndenge nini. Beaucoup mikuna ndenge nini ya kokosa na kom donc ozo kosa na kombo ya nzambe ozo buka lukuta na kombo ya nzambe ozo benga en stratégie nzama lola lukuta ekoti na kata église manque on ekoti na kata église kisi ekoti na kata église ba kope ekoti na kata église ezama wa pe pasi nyonso bozo kani gloire ya mokili nyonso bozo mokili echabinoka toza awa bozo banga kanda ya nzambe te. Tozo ba tongo midi pour bozo persister toujours na masum. Bozo persister toujours na mabe. Mais nzama lola akosamu sabino kala mingi te. Boko yeba très bien. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, votre Dieu. Et nzamba ko frappe bino ko yokela bino mawate. Ba oboye bililo ba net ba Michel Bakendo yo. Ba wutina nzambe musika na ba souffrance na ba passe aux oles la tongo midi pourquoi? Nzama tomboli yo okomi na niveau ndenge ni ya okende ko sala mankona na église okomi na niveau ndenge ya okende ko sanga na prophète Francis Joël bo peut être ba fausse prophétie hein il y a eu des gens qui m'ont appelé ba témoigner que ba yebeli Jania Samela na église ya prophète Francis Joël ba yebana na prophète Francis Joël Michel ayebi ngote pona ya ko ba ke makambo ba lo ba ke eza lukuta Michel a na télévision ya ko yebi c'est que non Jania Samuel na l'église du prophète Francis Joël était. Jania a les kaya koye bisabiso que non ba yeba na Francis Joël était Francis Joël a un numéro de téléphone na était. Abeta groupe na église, groupe na église na était. Aya koye bisabiso a gira si la Bible liboso nzambe. Et jour wana boko mona ke nzama frappaka. Oya koya ko buka lukuta. Ko leka liboso a caméra to na ba réseaux sociaux. Ko ba ke Jani ba yeba na prophète Francis Joël était. Que assemble la raconte et que Francis Joël ba benga na ata dans ba numéro de téléphone na yete au bout ki lukuta bongo libosa caméra na ba réseaux sociaux démenti pour no battre la réputation na yo nzambo a frappaka ba sali na ye depuis kala nzambo ya banaye ko frapper o pe nzambo a continuer ko frapper que Dieu vous traite na rigueur na yon so a frapper bino et liwe la tabino ta beaucoup fambala moko trop c'est trop.
nga ezokamusa nga ezolekela ndenge nini bokoya kokosi na kombo ya nzambe bokosi mpe libanda te me bozokota na kati ya eglize. Oh là là, mitema ya batipe ekomi wapi bakomi na niveau ndenge nini na baoto bango komona bamodele ke bana kibo nzambe ke bazosala nzambe ya ndenge solo bakoti mpe na banzela oyo bokomi na niveau ndenge nini neni bokotika nzambe boye neni bokopesa nzambe mukongo boye neni bokosala bamakama boye. Non, ce n'est pas possible. Oh là là, bazoloba na bino mpe tongo midi pourquoi bozo persister toujours na mabe donc bozomona biso ba fou bozomona biso mayele te ata tolobi bolongwa kuna bona boye. C'est bien mokili ezobetela bino maboko lelo mokolo ezali okolela yo moko mokili wana bakozala te. Ne te prends pas pour les chouchous de Dieu et que tu peux faire tout ce que tu veux et rien ne pourra t'arriver. Non, le péché qui a détruit les autres te détruira aussi. Le péché qui a détruit les autres te détruira aussi. Rien de nouveau sous le soleil. Et salama déjà. Si basalape yango déjà et pas ba faux prophète moussous, ba mankioniste, ba souka mabe penza ma frappa bango. Et bino bomona eloko asikate. Bomona eloko asikate. Bon persister toujours dans ma somme. C'est ça. Les péchés qui amènent à la mort, mentionné dans 1 Jean 5 à 16, est interprété comme un péché conscient, délibéré et persistant sans se repentir. Il s'agit d'une rébellion totale contre Dieu, souvent associée au rejet du Christ ou de la vérité par des faux prophètes. Il s'agit d'une rébellion totale contre Dieu, souvent associée au rejet du Christ ou de la vérité par des faux prophètes. Cette attitude endurcie peut entraîner une mort physique prématurée imposée par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Basala nzambo bakufa na bamboko yo boyebi bango bakufa ba jeune bakomata na ba 40 ans te bango nyonso tout bakufa trop jeune parce que basakana na makambo nzambe basala ba péché oyo ba persistant na masumu bakoma ko sanana ba prophète Francis Joël a télématin Francis Joël a télématin Jérémie Maye maté les prophètes oya simara mboka Congo na les sakoni oya valoriser ba prophète oya même ba massacre na télévision oya peut abana ko pesa ba massacre avec précision. Jérémie Maye masuka wa les prophètes ba Thomas Silas apôtre Thomas Silas ma pamboli asuka wa ba Timothée kese ma pamboli basuka wa boye botu na ba Francis Joël lorsque bango ba tipo bazo sa ko Francis Joël a télématé ba kitala tala na nkolo bazo mona ba vie na bino nyonso tout. Mais na moment où ke ba ya ba comment komema makambo ya nzambe ya kibonzambe na ba aventure ba kotisi mabe na kati ya église et nzamba rejeta ki bango et ba persister na mabe et nzamba frappa ki bango pe ba kufa ki trop jeune ndenge Bible ezoloba le péché qui amène à la mort yango yo Bible ezoloba bino lorsque bazoloba na bino bokomi kosala ba masum bokomi ba inconscient bokomi bomesani na masum bozo persister na masum sans que bo se repentir bozongela nzambe bokozala souvent frappé par l'Éternel Dieu. Et cette attitude endurcie peut entraîner une mort physique prématurée imposée par Dieu. Nzambe ye mokonde akwa imposer liwa wana ebele ya ba prophète bakokufa trop jeune ebele ya basana nzambe bazo continuer kokufa trop jeune ezate ke nzambe abengi bango nzambe ni akolinga ke yo mwana na okufa trop jeune ebele ya ba prophète ba missions chrétiennes ya ba pasteur et c'est à cause ya ba péché na bango nzambe abengi bango nzambe atomoli ba mabaluke ni nzambe et bakufa trop jeune ezali liwa ok nzambe ye mo imposer liwa wana a frapper bango na liwa pe ebele o ba memi ba mankiona na kata église c'est pour bientôt là
bakoma ta na ba 50 bakoma ta na ba 50 te bango nyonso tu nzamba ko frapper bango et nzamba ko imposer a kotalisa bino ke azali nzambo basala na été. C'est ça. 1 Jean 5, 16 à 17. L'apôtre Jean distingue les péchés qui ne mènent pas à la mort, péché de faiblesse, pardonner ba péché que nzambe akolimbisa okosa penza malimis, de celui qui mène à la mort. Boyoka, il ne s'agit pas d'un acte unique, mais d'une attitude, persistance et non-repentance. Cela inclut les renoncements volontaires au salut et la séparation consciente de Christ. Conséquence, les péchés qui mènent à la mort rompent la communion avec Dieu et peuvent conduire une intervention divine radicale, à savoir la fin de la vie terrestre du croyant qui persiste dans la rébellion. C'est ce que le Seigneur doit comprendre. Lorsque la Bible dit que les péchés qui mènent à la mort, le Seigneur doit comprendre. Et Jean, l'apôtre Jean indique qu'il ne demande pas de prier pour ces péchés. Les péchés-là qui mènent à la mort. Apôtre Jean a le but, prier pour la honte sur le monde de Kwazobela. A salaki azo sala ba masumu moko a persister na masumu a boa kisinzambe a sali ba blasphémer contre le Saint-Esprit a komi musika nzambe a persister toujours na masumu tozolo bana ya zo yokata zo na ko changer te a moni nzambe koko na ye camarade na ye muninga na ye et Jean zolo bake ba prier pour na péché wana te pour na ndeko wana te. Jean indique qu'il ne demande pas de prier pour ses péchés, suggérant que la repentance n'est plus envisagée par la personne. Une personne qui ne veut pas se repentir, ce qui est Nzambe a frappé, Jean a l'obito prier pour naïté, totika, fimbu ya Nzambe zuye, ndeko Nzambe azo frappé, to prier pour naïté, akene na disumu na wana kufwa, akende, esina pour naïté. Il y a d'autres personnes que ceux qui nous ont comme frappé bango koyoki la maote kokota bitumbo nzambe azo bunisa ete koede nzambe te komi bimsane tkoza mawa koleka nzambe te tika azo mériter makambo ezo komela ye azo mériter awa jande azo loba de ne pas prier pour ses péchés pour cette personne tika ye. C'est ça. La même théologie catholique a défini les péchés mortels comme une désobéissance grave, commise en toute connaissance et avec consentement délibéré, détruisant la charité dans le cœur. Merci. Veuillez partager cette vidéo. Partagez la vidéo. Et vous devez savoir que ce péché est une posture d'endurcissement final qui ferme la porte à la grâce. Oh, nzambe na biso nzambe ya grâce, toza na moment ya grâce. Na ba acte bozo sala ba masumo. Bozo persister nango. Et quand la porte ya grâce, grâce est cause à ressources du colon abinoté, pinisseur au quoi la bino. Ce qui bozo monaka que toza na moment ya grâce, nzama oli misabiso, toza na ba moment wana te, bona boye, moment ya loi, toza na moment ya grâce, ye est amour, koba na masum. Ye ba ke ba masum wana ce qui est leki, ce qu'on persiste nango toujours et qu'on quand la porte ya grâce, et qu'on quand la porte ya grâce. Grâce à cause de la source du colo, nayote. Et vous devez savoir qu'il y a les péchés qui mènent à la mort. Vous devez les retenir. Oh, nasali kisum nasengi pardon za makode misa. Nasali bozo persister na masum. Vous devez savoir qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Oyo ke bazo senga ke ba péché to prier pour na yangote. Ce qui nzama comme au frapper de koana.
a frappé ya kende. C'est ça. A frappé ya kende. Botika ba manki ono ekoti na kata église. 1 Jean 5 à 16. Boyoka. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il en donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que bozo boulé net que oh nazo bezo tana bonzo to nanga na makanisi nanga non boke no botanga na 1 Jean 5 à 16. 1 Jean 5 à 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Quel est le péché là qui ne mène pas à la mort? Ok, Jean zo senga biso que to prier. Penza ma kopesa e vie, a kopesa e bon moy. Et da péché ni trop développant prochainement. Et quel est ce péché là qui mène à la mort? Ok, Jean zo pek ça va même que to prier sur to monique ndeko wala zo commettre ma péché. To prier pour na yete. Conséquences à la dicolo na nzamba frappé. To prier pour na yete parce que miséricorde ya nzambe za dicolo na yete, pardon ya nzambe za dicolo na yete, nzamba ko limisa yete, mais a subi ba conséquences pe kanda ya nzambe. Et ça va péché ni to kolobe lango, mais boke rotan na 1 Jean 5 à 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il en donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Bible ne mutezoloba. Bonzambe na bonzambe lola. Ezo fota. Si madame to yakoloba ke nzama boy. To croyez soit na masazo sabiso. Un grand merci na bidon to bolanda kibiso. Bonzambe na bonzambe lo les offre toujours. Veuillez partager cette vidéo. Panza vidéo na ba réseaux sociaux tout. Panzango na ba groupe tinelant ba amis connaissances no ba proche ba ninga ba ndeko ba camarade ba famille. Baza connecter na chaîne sur l'Avance Céleste ba yeba ma mazo sa na église corps de Christ. Bo s'abonner massivement à l'Avance Céleste quand nous mozo na biso wana kota s'abonner na chaîne sur l'Avance Céleste et activer cloche ya notification. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez cette vidéo, aimez vidéo oyo ekozala bien makasi. Merci de nous avoir suivis. Merci na bande union sur basonga biso basoutenir biso. Là je vends l'homme de Dieu, l'homme ya Kibonzambe, le pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema Vivens vraiment depuis Londres. Na maman Gisèle, Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boye to kwaye biso na maso zo sa biso. Bye.